Mutu na bokoli mwana tete na jaza ango wana mwana bika ngainde papa na ye namoni mutu aviola kingai papa na ngacha kufa kote sama beli kwa ande kuna yuzo na tata ngana na tata to bongsa baki to bongso nga fa ita nga garde nga ndaku obimi nga ndaku no point obimi nga ndaku no point Voilà, il y a son nom. Tango yaka ana Kishasa yo ba viola ko na neni ngake na mama lembe aneni ba viola ka 2019 na décembre 2019 nde ba viola ka 12 boy nga zaka déjà na 10e mois dans le 12 octobre 2019 yo sana Kishasa zaka na Kishasa kendanga ko fêter à partir bon nazongaka ba le 25 décembre nde nazongaka na kendanga ko fêter na mboka. Donc aptoka ba fête boye Silia ni kana nga vraiment o sali fête na pozondi na no ozwaka nani kota pena na kati ya ba pensée non peut-être ko se retrouver na likamoro pe osala ki on na kati ya ignorance. On reconnaît peut-être. Oui, na reconnaît par rapport au Madame la papa Kobe. Est-ce que c'est vraiment tozonga en famille to bongsa en famille. Maman famille za soutien, famille za tie. Allô? Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô na oki bien té. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Kotali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama, mama zongi génite. Mama zo dia 3 fois. Tongo midi popo. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo katana. Soke sarika manœuvre pano ya li bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard Misunga ezana kati clinique Misunga. Donc so futi mbango nozo regretter. Ah vous tout bien na wazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. Et moneli na misute. Et monani bamboko na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit Misunga. Babe. Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui mon grand frère, vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous.
Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Bravo Jésus, cette émission qui vous ressemble. Émission de Kokainayo, Mangai, Nabissone surtout. Abonnez-vous, suivez massivement, aimez, partagez, likez. Vous ne serez pas d'ici, tout le cas été Nakatia. Chez Bissot Télévision, Yesu Christ, le nombre Rwani, Nazali, sponsor officiel de cette chaîne chez Bissot Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes un peu nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Bande connu, surtout au côté la biso, Zamba Pambola Bino, Basole Kosa passe et l'hélici, qui passe mais Yamoto ezali tozongane na kata Yesu Christ Masi, Yabiso Batoto Bombino ba secret, Otoli ko bibisate, to la makambo belé to sali na vie eza kopé sans nzambe no kumute to garder yango, na mitema na biso to boy ko bimisa yango, bimisa car Christ revient bientôt, et kozala mala mingi to kota pena na kat na lola tozali saint sauf balobi que si Christ a franchi en nous, nous sommes devenus totalement libres. C'est que la parole de l'Éternel nous dit dans sa Bible. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous invite à la repentance, je vous invite à la confession. Yakolanda Christ comme Seigneur et Sauveur et Kozala Malam. Merci à Papa Eli, Sinandoko pour papa Masolo, Mami Masolo, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Nabande Konyo, Sobozote la Bisso, soutien membre. Bravo Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Vos communes membres étaient, vos bénédictions pour adhérer. Merci. La bande connue, surtout, Bazui Ndanga, il y a participer à la partenariat. Il y a chaque fin de mois pour nous soutenir, orphelins, des connus, nos sali en hauteur, pour inviter, il y a Coco Tanakata, groupe, ensemble, la Pambo Labino. Bande connue, si vous avez besoin, il y a qu'à soutenir orphelinat, bravo Jésus. Vraiment, n'hésitez pas là où vous êtes appelés pour soutenir nos enfants parce que nous avons besoin de vous pour que banana bakola malang. Nzambalola a pambola bande konyos yaya. Bonjour. Bonjour. Comment Glavani. Glavani. Où ça là Glavani. Ne débrouillana. Au débrouillard kaka. Vous êtes marié, célibataire? Oui, non marié. Pas marié. Comment? Deux ans, vous avez père n'a pas né. Vous père. Ok. Banaboni. Moi, moko. D'accord. Tout peut s'en donner merci, hein, avant tout seul. D'accord? Oui. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci, nous te rendons infiniment gloire. Si tu as été mort, surtout pour soi, dans des collapsions, nous connaissons à Kakefai Nayo. Ngolu pema na yo likona bomo na biso likola chaîne na biso likola plateau na biso ngolu pema na o Seigneur Jésus-Christ likola bandeko so zota biso et partout dans le monde. Seigneur tosungi kimia et bien la République démocratique du Congo. Seigneur, nous voulons la paix du côté de l'Est. Batela bandeko so tuba zota la biso loboko na ngwe kite bi qui s'appelle Kangola na Congo Swasia. Amen. Amen. Clavani. Clavani comme Clarisse, Claire. Oui, nazoka madame. Le mingawa. Na likamographe ou elle qui va di onshinga. Elle va nous tanga classe. Ba viola kanga. Ba viola kanga. Na ko violana. Et puis c'est pas na famille, et puis c'est pas na nga. Na banda ko tanga comme c'est un niveau na kata classe na nga. Na kata ki classe. Na kata classe na souci papa zaki po papa na nga na zaki fashira papa na nga. Papa na nga zaki nyonso nga. Na souci wana ningi ba viola kinga papa zaki pe passe. Papa na nga ko kufa. Na sima ko kufa papa na nga na mima kizemi na nga na passe. Tonton ba viola ki o zwa kize. Na kata classe. Ok. Na kata classe na mise na la passe. Mutande ko soutenir nga papa na nga. Na comme na niveau ozanga ta ba 500 francs o. Na mise na passe. Na nyo comme maladie. Na famille na nga ba tikenga te. Tine ko bota mwana ngai. Na boti mwana ngai tin na komo débrouiller. Na débrouiller pour beaucoup la mwana nga. Na kokutana tonton mombo ndia kikolinga ngai na bombele kete na bise ke vérité e komela nga la vie
Encore alingaki nga aboyaki nga te. Ekometi na niveau na meme na famille, na meme ki na famille na nga. Elle meme na famille pe babombeleki ete. Po epetaki histoire ou epetaki famille na nga passe. Babombeleki ete bayebisaki vérité. E bayebisi aboyaki nga pete tovandaki na ye. Po abokoli mwana otanga imukolo otanga si maladi kaka ye nyonso asokipa na ye na bien. Baviola kwa wapi? Baviolanga ni to baviole. Izalaka ndo utaka classe. Mbula ebanda kobeta. Tobimi daba 17h bon. Tomona jeep mo etelemi ya rouge. Jeep yana etelemi baninga bakimi. Nga na pota likomo na kima ezati. Ndi bajwinga batinga na coffre. Bakei na ngai. Place bakomaki na nga mbula ko nde beta na nde basute po bakangaki nga misu. Bakotianga na ndako mombe esila te. Place ana ndako miye basute conscience na ngai ezala esute. Na se retrouver mon jeune garçon mo likolo na nga. Mais jeune garçon na bata na otiko bosa elongi na ete. Na ebi longi ne bien, très bien. Baninga bazo pekisa tika yete. Asalaki sentiment na epo azaka pe na sula masanga. Ndeti babutaka ambiance na retour nango yango bakutana na biso. Bango lever biso te belé. Po bango bakimaka nga tikala nga moko yango baleva kanga. Donc bazuyo na kati ya mutuka na bamimi. Ozo reconnaître le montage violent. Ozo reconnaître ina yebi. Ilongine o yeba ngo. Na yebi plus na moni ya etina ndaku nanga. Quoi? C'est vrai. Ah on ndako mimi. Aza kuza mobile nanga. O bozana. O tozana ye. Et ça la lunde. Ezaki dimanche to vandi na ndaku. Mbai nanga bimaki mais azongaki avant. Tuni ozongi pona nini? Alobi nazoyamba cousin nanga azoya kotala nga wuti ba Congo ay komaki po ba mama mais aza na posa pe aya kotala nga. Nga bisava. Musika pete nde na monaki pe babeti porte na fongoli na yambi bango ngo yamba ka eboe makila nzoto nanga panzani yomo oyebika mutu o asolo mabe okobosa na ete ene ngo yambi makila nzoto nanga epanzani na bi ezayi. Moyen de place na ezate pesa ambiance. Dinge to vanaki to mili ba ji yolia to lié to partager o esenga ki mongo pa kene ba ke biso pe to tikali na mobali nanga. Dina bana ko expliquer mobali nanga ko déjà na betela kaye histoire vie nanga na bien bisie mobali nanga aboyango. Ezaye tinga lo bezaye eloko nini oyo yo so yeba ezaye na bi ezaye na yeba ki bazaki 3 garçons. Des garçons baboyaki mi bale balataki ba masque mais alataki masque ti azaki pima balataki culotte alataki na fermé mo boye na polo ya noir mbai nanga aboyango alobi ezaye tinga lobi ezaye eloko ninga déjà yebiso be preuve azalaki na jupe ya rouge mbai nanga azoboyango kaka ti to vandi na ye to kom ebendi pa makele bendi deba makasi na ndako. Na minute on naza pa na biso. Pona kaka makambu ya cousin azo ndima te azo boyango abaki soki omoni mo ete ako olingi ndeko na nga te seke zonga pa na bino yango la mona ke loko sala soute yango na zongi pa na biso mais elle na zongi na famille ako na betile ka bango na yebisi bango ozongi pona nini na zongi pona likambo boye mutu oyo asala kanga boye na moni ndenge babi ko suka bongo te yango na ye liboso na bino bo pesanga bo zwilanga solution. Sikoyo oyeba kwa yango malamu. Wango na ebiti. Na idete. Na idete mkiete. Ni commune. Commune na yebi. Mais coin na yebi ndete. Commune yango yeba kionde. Wako yeba ngo après, c'était comment? Commune yako yeba ngo na banduku kotuna. Na vandi, bato bakomoya nde na yeba ki commune na zali. C'est-à-dire quand on va sur violeur, on va qui yo tikali yo moko okomolela
nde bato bakomoya bando tuno mituna donc anga quand même kombo batangaki ya komi okomaka na ndako ntango okomi na ndako ndo expliquer baparent ndo expliquer papa expliquer bango yango mpona esala susi papa nanga ti akufa likolo na ye siko ntango ozongi ndako epa na bino balobi ke oexpliquer bango ke mobali abengani parce que retrouver moto aviolaki yo famille siko baoloba nini pour l'instant famille balobi tokoma mosika même ta test ya ADN tokosala soki mobali nanga azoboya wana eza ndeko na ye te donc il faut prouver na nzela ya test ADN soki etombe ke c'est les cousins soki bakangisi wana famille siko awa oyo oluka biso kasi biso to apporte nini na kati ya makambo famille mpona moni bango baokumela parce que baomemi makambo bango mobali nanga kokimisa cousin na ye aokimisa ye nayebi mobali nanga fasa azalaka ye neno boboti te nga nino toboti te mwana bobotika ya violeur cousin ok est-ce que vous avez besoin biso to aider yo aider ok d'accord moi je pense que est-ce que vous avez temps sur la mobile na autre ezali kana kati makili nabeki temps vraiment na solo na ye esimbi ntango ememi makelelo ti to séparé ti bo se séparé d'accord merci beaucoup amoni ka ya viol eza eloko moko ezali eza vraiment motuya pourquoi parce que ntango ozoloba bo tu es sûr et certain ke baviolaki sûr mama c'est pour accuser motu de viol oyebi ke osala prison ya bambula na bambula naza sûr mpe preuve eza ya mwana preuve eza ya mwana d'accord toyokino mais tokozala na besoin tosola mpe na bandeko tosololi na bango après nde toyeba opesa conclusion soki eza ke makambo oyebisa biso ke eza bongo ndeko azomerita kota prison akota mama bapesanga paso na kana te na vie nanga ok tozwa pause et puis on se retrouve topemi mwa moke toprofite na pub na biso et puis on se retrouve Oh mon Dieu, ma femme dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire avec ces grands embouteillages partout? Il y a des œufs de marais. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans le minute qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto baluka yo na bajeune priere bakutana na yo Voilà, merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Merci na bande kono sur Zotala Biso. Zamba Pambola Vino, merci na Orphelina, bravo Jésus.
Nous sommes là, na Matete, na quartier Viaza, commune de Matete. Référence les alliés pour Matete Banounou, orphelinat Bravo Jésus, tous en a besoin de bino badon, bas soutien pour que ban abiso bakola lolenge sengeni na oyo nyonso tunza mapamba babino bokanisa bana bisike ekozala malamu nini. Yaya, tozo kotisa mobali na yo. Je sais que makambo ya mwasi na mobali soki bato mibale bayokani te esengaka témoin moko mibale oke toyeba ndeni tosola peut-être mosusu yo mpe na se ya colère wana omoni violeur ose maîtrise te peut-être oza mpe na malobo déplaçaki o peut-être omeme na compréhension mais okokaki komeme na compréhension te donc okoki koconvaincre ye te ye mpe de son côté azocroire te peut-être aza mpe na maîtrise ya cousin na ye tu vois mais tomeka elongo na biso tomeka kosola na ye na yo ekozala malamu mibokotela nga papa s'il vous plaît papa ameka kokota bon olobi papa akufaki papa akufi akokai choc wana te nde baviolaki yo obandeki kasi kovivre ndenge nini après mort papa navivre na condition moko pa ya pasi bonda otekani nazie mina oteka ndeni na oteka te bobanda osurvive ndeni navivre kana bapayaya bayaya famille na lex bayampe basala ok kasi si kozali na bato banda osunga oti boyobi ovivre condition pasi ndeni mais oyo azalaki motuya vraiment ye wana abanda osunga nga vraiment 100% papa na ngai c'est-à-dire soutien ezalaki mais ezaka neti soutien ezalaka baopesa baofinga baopesa baofinga siko sisuno plus eza nini papa mwana na yo azwa mwana responsabilité ya mwana to okangisa ye susi eza nini susu na nga nimiso papa mama azwa so mwana te taninga te ye apesanga mpasi na vie nga posa na nga akosibir conséquence oyo asalaki ngai akosibir wango bon nayebi ke ezala moins difficile pour te convaincre nayebi ke art ndeko asali des fois bandeko omona baloba moi pourquoi tu as dit ça je dis ça parce que tolukaka kimia des fois peut-être vous ne comprenez pas tant toluka ko réagir ya oluka topesa kimia on ne tolère jamais moto asali mabe ndeko asalaki mabe peu n'importe toyebi te intention ezalaki nini baboma yo on ne sait pas seule la personne aza mieux placée ya koexpliquer biso biso engai baboma elekai na nzela viol qui sait peut-être apeka ndenge bagene bazalaki balango masanga bakutani na bino nde balinga bakimaki yo moki beza te mpo lobi ozalaki na poto na likolo qui sait tout ça là ezali makamoko oyo ndeko asali eza mabe mais yebaki na kati ya viol eza na mwana motani mwana wana aza na besoin ba scandale te c'est une fille ou un garçon garçon c'est garçon aza na besoin te lobi akola amona eloko moko du genre entre maman abotaye na papa abotaye oyebi combien ozala choqué combien blessure ekozala na kati ya motema ya mwana sel mwana kanda koyede bino mibale moi je pense feko koyoka nono na vie ya ndeko mpe ava tozwa no décision ya kokangisa to ya kokangisa ete mais avi na eza problème te mais koyoka kaka déjà acte à poser eza acte déjà mabe mais ya na nga kobosana te mwana azala kati tolukaka topesa kimia eloko ezopesanga mpasi mpo ndeko nazowanga na susu eza ndeko na ye te mpasi susu ezobakisanga ya mwana azowanga mpona nini donc ndeko normalement ifale ndeko na ye appuye yo peut-être soki mobali na yo appuyaki yo azalaki na yo akotelaki yo ayokaki yo mosusu ozali na ngoya mpe ate nga eza na maîtrise ok nga ose maîtrise bokotisa biso ndeko pardon bokotisa biso papa oyo aza mobali ya koma mpe pasi ya glavani
Glavani. Ah, attends, Galvani, attends, Galvani. Pardon. Bonjour, Yaya. Vous allez bien? Prenez place. Bon, côté, au moins, mon touté. Namoni me telo ni ayo luka awa. Au moins, il m'a eu le cas, le cas. Oui. Azana. C'est ma femme. Bon, ta femme. Oui. Au côté, tu as un plateau, mon ta femme. Même pas un bonjour. Ata so voye belo kayo lukate. Bonjour. Pas Patrice Alobato singa la mote. Bon. Tout ça bat. Tout ça a problème. C'est ça qu'il faut te ranger en couple et en famille. Ah, vie a pas problème. Ok. Ah. Ok. D'accord. Si vous avez problème, il est à la case. Mais dans le bel qui déjà tout bon ça en couple nandako tuko et kuko omiawa na TV boy. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Parce que baloba une femme sage bâtit sa maison. Donc nini donc on te secret na biso ya ndako en public comme ça. Les autres notiers. Obeto bungisa te. Yo boye ki onzo wanga nzande kunoti. To boye ki onto ngol bato bungisa oyo kinga yo zo kanga to owanga ni ezande kunoti ko sa makambo wana. Yo ngona yi awa na yo koluka solution. Bon. Maman journaliste. Oui. Ça c'est ma femme. Moi c'est nanga na balaye na âge sala qui est na 22 ans. Quand sala qui est na 30 ans. 30 ans donc famille nae betelanga l'histoire nae. Viola kai nzela ya école. À âge de 18 ans. Et là, on arrive. Parce que la ligne, moi, c'est nangai. Tovanda, parce que c'est moi, je t'aime. Puis, Tovandi, Toumeli nae. Namutu na bokoli, moi, na na jaza, ango wana. Moi, na bika ngainde, papa nae. Et on arrive. Na bengsi ndeko na ngai yaka na edeyo. Tangu ndeko na nga aye. Premier jour amona ndeko na ngai déjà attitude na e échangeaki. Après ça, toyo kokoko ovanda. Nazalaki ki na ba émotion bandaki o déranger pour alors balanga mbama vérité. Nazo tout on a. Est-ce que ça ne va pas? Non, ça va. Ça ne va pas, ça va. Troisième jour, mais quoi? Ayo loba. Nayo kokoko tae penzazo lela. Maya misu. Ah, mais mon amour, ngana za e temi na yo. Tolinganaki eko na ko yedane. Siko likambozo lekele ozo bombelanga pourquoi? Amona. Alvin nangai non papa histoire oyo tobetela yo ya mwana oyo namoni moto aviola kingai. Moto aviola ki yo nani? O uzena yo ozobenga uzena yo. Ata yo moko na o senti ndenge nini? Ngana biki cousin na ngai ya famille. Mwana tata mwasi na nga petit frère. Ampisa salaka ata salaka na intérieur na ba Congo.
a viola yo na nini pe donc si ajo mwana akoko mi na ngoboy po olo baki ko azela nga mutu a viola yo azala kaka wati sikuma atikala ovanda na kisasa te bon asalaka ba ayaka vacances à Kinshasa. Kisasa yaka vacances. Oui, mais ça fait vraiment longtemps. Ba période yaka Kisasa et Oumeli. Bon, vraiment donc et Oumeli fou. Chaque nembo ka Oumeli. Et loro nini oyo yozo ndima teke yako violé. Mais ka poisa la na ba Congo. Bon, nazo ndi maté par c'est que famille na biso ndenge to kola. Ndenge vraiment ba parents ba éduca biso vraiment na bande ko na ngai nyoso ya famille ba ndi donc ba tata mwasi na biso ba to botami na bana mbali presque to la paix ensemble et si comme encore l'amour vraiment j'ai dans ensemble salaki OK donc na OK paix na famille na biso voyou azati. C'est ça. Ngoloba bunga esika ndo tambola ozalaka ti ndo kesa bambia sini kotambola yo bondo tambola na yo po yo ndima te Nabi maman tout ça là quand même bato zonga quand même là-bas penser na yo raisonnez bien nazongi ezayi c'est que tout ça ba congolais te rokier pe kokana kokokana mais oui kokokana ngo eza ya ndeni mapasa ezayi ako yo ndima na ye tazoboye ya ndeko na ye te yango etokeka na test adem tosala ka test ke yaza ndeko na ngai na koyo ndima te ndeko na nga donc a vivre victime ya makambo yo aye bite pepe ndeko na nga azala mbanda ya mwasi ngai na bali yo zonzima ndeko na yo ozonzima ndeko na yo ozonzima mwasi na te poano benge kutu mon amour esenga ba chair de poule na bi bolingo oui siko ozonzima mwasi oyo bovanda ne bola na ebola mrane butu tongo bozane okokondimela ata na quelques secondes te mais cousin azara na ba Congo soki combien de mboule après boromona ane lelo yende ozonzimela po bokola na ye omo to kozo ça l'injuste en tout cas vraiment madame la journaliste si bobengaki ngayawa c'est que moi je suis artiste musicien na biki bobengai popo na bo tout na ngai carrière musique ce qui vraiment na beki salaki makambo yo ngaki o yati tellement déjà na kokomi ça va bien tout partager les kambango ve les spectateurs donc kasi problème ezali to un pour ça to trouver solution ngalo linga na ideo olobi bien que c'est ta femme olobi bien que moi na lelo aibi kaka yo ndo sa papa na si réellement tu aimes ta femme tu aimes cet enfant ozo prendre le propre fils na yo la meilleure des choses ezali est-ce que so solo na cousin makambo cousin na ngai ça vraiment émotionné au solo là qui oui a émission tout ça mi bail cousin na ngai ça vraiment émotionné c'est-à-dire quoi abine na ngai grand frère na réponse ya wo pesa yote na makambo c'est que eso lekela ngai na bien ngoti la réponse on peut sauter wana là qui na analyse réponse on peut sauter on est c'est-à-dire son temps réponse on peut sauter c'est que à côté de la réflexion on linga miyeba na pe sa réponse ni et cause apé à solo to ya lokuta de alobi makambo wana yebi yangote asa émotionné d'accord toko à cause apé na raison mais problème na biso ezali moi naza ya kubuta
mwana oyo ba violaki o ba tiaki libumu po ba bota ye azana bombo oloto kende mwasi nanga sokose na cousin nanga makambu mwasi nanga so sala boy mwasi nanga so sala boy ba test ADN yana peut-être né na conseiller maman to kende po ya lobby fo ba kanti tienne à la police po yende muta violaki est-ce que zo ba ke mwasi soki a telemi le la témoigner que papa muta violaki avant to kende ba test ADN est-ce que yebi ke ba kanga ina et pour ce moi so bengani et papa mais où est ça ko kabola famille baninga famille baninga ya pesenga pasi bino ozalaki donc c'est pas normal donc makambo vraiment donc makambo yo na lobaki to solo lango en famille couple en personne Nathalie binomi balé on dirait boza bino pe bato lobate couple na bino so Nathalie kabinomi balé on dirait boza bino bato ba chochoté on dirait boza bino bato silikate nde na mona kabino mais sikoyo moi ça yo ebsoli kamba bo oso bengani maman na katanda ku ya est-ce que bengana moi si bongo yo possibilité yo kangi biloko zongi on na bate bino basa lelo boza suna makasa olobate bake ba bali yo po lobili kambo bazwa biso na yo po bimi nanga yakina famille po ba village solution poko vanda ngana ye kuna mabenga ezalaka yo na bimi na ngana ye po ba village solution na famille yango na lobaki azo ngana na famille na ye po ameka ko réfléchir katano makambo olo baske ezalate moni ndeko na bino sibi o almone asala ki pananga ako sibi rango a sibi on to suka na bino tina justice no to lo bokelo bo na justice kuna koloba note pas ko ya pesanga yo koko ozwango papa na ngacha kufa ko tsama mabeli kwa ndeko na yo na tata ngana tata yo solinga na linga zela tokabwa nanga no pe sili nango esili papa esili te ya yakobo malibala tata kuta botanga koto sa mabele esili nango esili boya kotende kuna etolobani esili azonga nanu ela zongi de papa na zongi papa yo de na zongi vraiment na zongi na ngai na famille chika na yo ngape zonga famille na kende ko ndo sibir sibir so depuis na cousin kaka ngadi na zanga ba cousin na mutu mama oza mutu ebona begonya muza mutu kokyo tombepe AVC c'est le monstre mambo so lege nante ewo mundi na prison makala pes mako oza AVC bi oza AVC abo misanga bo msule ni papa sonia mde ko na sala ki ngayo ka stoni te okoyoka ndi okoyeba baninga kutu boye bamikitisaka omikitise kosanga pe susi pe na yokelo mamobali na nga abokoninga mwana yo tomimatisa otomimatisa na nini non oloba nonde bien monde tokomi awa okoloba non oloba non donc na lobaki to bongisa obaki to bongisa nga fa itanga nga garde nga ndaku no obimisi nga ndaku no poani obimisi nga ndaku na yo ya zela malembe côté ano agir mabe zela basala kabo ozoki na balabala te okende kozwa na kati ya ndako esengela kitanga lobi makambo ya bongo oki koluka ba responsable na ye les femmes papa talanga boye na pesa yo agir mabe. Je comprends, il y a certaines personnes baza trop attachées na ba famille na bango. Je comprends. Atali kambe komelie boye fa kutana na conséquence pour comprendre que famille est mabe. Tant que conséquence non yete à protéger ka famille baza na bango. Et belé peut-être que na kaboli ope na famille. Mais problème est là qui et c'est d'abord tant madame alobi na obongo otuni cousin alobi azo comprendre tas émotionné à cause à peine à raison peut-être un jour on n'a pas à se souvenir te tori peut ko lapider été mais problème est ali olinga ko luka tous les deux familles parce que libala loko ezaki a deux familles situation quoi il a deux familles olinga qui peut rassembler kaka deux familles ndeko ko peut sabino ba de taille oyo ko permettre malgré guerre elinga ki mata ko sona peut-être côté na bango loko ba na blessé papa kufa à cause de viol mwana peut-être balinga ki pas mata c'est normal
Mais le quoi bien aussi un point de faiblesse pour nous qu'à vous protéger na bandeli koye bisayo que yeba que so qui a qui na l'état alors bien que cousin non muta viola qui bah aussi maintenant cousin non pour la mesure d'enquête. Oui les preuves. Et bon yo tout na l'état bon yo tout na la police ou mais oui bakanga mutu. Te bango bomba enanu. Yo no policier télémission kana lo yenge boete. On a carte électeur na télémission. Na bengani et pour la police déjà pour agir. Oyo solo. Pour agir mais donc vraiment ça là qui donc mal à l'aise. Donc na commis vraiment mal à l'aise. Comme non comité comme mal à l'aise bien. Comme ça ngana ça mobile. Non, il bandini na sangsa ba famille pour tout. Voilà ya zonga no papa. Eh, zonga da bandini na zonga na 8 ans bandini na zonga pas biso. Na moni famille bino ba na 8 ans. Yango na 8 ans na moni solution exacte. Yango mona ye. Bandini na zonga pas biso da combien année délai. Ndeko aza ndeko nayo. Mais moi ça ça camarade bobo bokokio bobo. Oui. Omoni. Je suis nango pété bo divorcé. C'est que merci. Nandi na betelo maboko. Moni ngala yo estili pour du bon. Estili nango, estili. Moni kono ake prison. Moni kono matibo ndo lobi nanga. Oma itangandi kanda. Moni da estili ngala yo mende kono sibi o asalaki. Moi c'est moi na okata ndeko no ke prison attaque prêt prison ba avocat ba kato ke na test surtout sali test za bon akende akoyo kote ndeko no kote la kote la na ndimi na mosu mabe ye pa mu bali mabe etali ngate papa etali ngate douleur ya pesa nga choc ye pesa nga estili estili ngala yo pardon toka bwana c'est là mbanda na yo esala nde soni pas c'est ça place soni nde parce que bazaki mo sombo bal po balo déterminer ki akomi mbanda na yo mais azolo ba yo zo on za na place là qui est boko violer ya mosi na mobile ko violer ya mosi na mobile na violer nata nini moma nini na moma ni yango na loba bondo tambola na ye bondo tambola na ye bondo tambola na ye te bondo ozaka na yo te sila rato sila ni biso to sila ni papa stili vraiment ngala yo stili suna rezona botanga kutana na sama bele boyo ozolo stili ya na luka douleur ndeko na pesanga merci ndeko na kaitsanga ba kaso tata na nga ninga ka tangisanga lelo tata na nga tata na sama be liko na yo omoni nzoto na nga na otongo age na tande to na nga age na ko tande to na nga ko lo babongo te moni lo babongo pe na pas na ko pambota sake na ko pambota ko babongo te ndeko na sala mtoko non parce que respect ma respect zati ma fou ma fort respect mani na boy na somo mutu te bota ma fufa bota ma fufa keba o simba ngate to simba ngala yo to simba ngala yo ako yo bo yango dela na tando to la nje na tando to la nje na tando to la nje wala ba kwati ke ba na nande kwa ma sebite na kanjoki on tanga to bunda oyebi pe to bundaka oyebi sorcière une sorcière famille no ba sorcière ba ntoki sorcière na balata ba maska yo poza kata moboma fina na mama yo mana fino pa moi tata na ko kufa yo pena ko mo pa na ko ya bisa ndimi mafu mana mitso na soma no sute zelo omona ndoki bwema na ndimi na kabina famille bingano pe to kabwani yo pe ndoki ba ndoki ba koma ba ndoki bonga bomanga za malo mabe oyebi ngote oyebi tena za malo mabe oyebi yango oyebi yango ko famille na yo la cousine na yo zela yebaka vraiment non yeba ko linganga te papa kasi madame se maîtriser na ba kosinda ngate na condamner nzambe condamner nzambe ke poli yo moko poli bati tika nzambe na kata makamba poli ne poli peut-être mbala samanye ale na
Makambo boy. Mamba boy, est-ce que c'est yo qui est-ce que yo qui l'a passé ni? Est-ce que yo? Côté ngani. Est-ce que yo qui papa? Est-ce que yo qui? Est-ce que yo tout ce qu'on passe ni? On passe ni. Est-ce que yo? Est-ce que yo? Ndeko na za yo okoyeba. Comment te benga sorte moi si? Non la sauce ko kindoki na nga, non la sauce kindoki zelo mona. Non la kiso kindoki zela. O mona, ata ba voka ba na ndima na bima ba ndeko na zela. O sibir ango. Zela. O mona ngo. Basala sope mo so solo mo fa lokaki. Basi ni ne sala yo. Na ndibi na sorcier. Solo batata ta comprendre ça na pas. Na ndibi na sorcier. Ebite. Na ndimi ango sala ki yo ba viola. Na ndimi. Yo, ata yeti meta kindeko na yo. C'est da kindeko na yo. Ndeko no asale bongo. Ndeko na mutanda. C'est da ndeko na mwasi. Ndeko na mwasi. Moi c'est impoli. To moni ngawe kubosa na nga. Ya. Soki clan. Bosa na nga. Moi ça boy. Bomanga. Na bomo pa ko. Na boma yo. Bosa na nga. Pardon. Bosa na nga. Pardon. Na 5 minutes se calmer muki. S'il vous plaît. Bonga ki olukande. Papa Koko tela et pour donc oluka divorce so na nze. La divorce na luka ndela tiendela ni na luka. Pardon. Tout se calmer. Soto talio bosa luka na posa mwasi non. Soto talio. Quel genre? Quel genre? Genre des femmes. Na lo batel kambo za clair. Na lo batel. Oya ki to lukelo solution na bi ko ozana plein droit ya ko silka parce que ka ya viola tanga na l'exango te yo ko tozo pelate. Vous comprenez? Mais tout se calme. Tout se calme penda, tout kita penda. Papa Non. Non moni note. Boko tselanga ndeko pardon. Boko tselanga ndeko po mukolo makambu akota na lupe. Poto lukape na kopesa na pe kimia po mukolo makambo okota te yende luki makambo nyonso tout couple ezo kota na katani mon frère bon ebi ko bambo te lipapo pala zi papa nyonso mo lukiango na ko ko te lipapo nyonso yo séparation na libale za yo séparation na za yo oya makaba musala ndoki nyama ndoki violaire ndoki ndoki papa mama oui, attends, Ubandi ko ganga epo mwasi kasi mtonde koti na yo ana makamba musala yo kama mwana yebi ngote grand frère moi mtonde koti la moi mtonde koti la grand frère quelle surprise quel genre ça t'es grand frère makambo nga yeli makambo na pembe na mwasi na yo tu vois l'ingir comme ça yaya maman oui kombona nga tedi ko ganga ni pour solo ban autorité boye te pour na za surprise na ki pour makambo na comme suna makambo suna na surprise pour makambo nga yebi ngote makambo nini yo kuti biso to sana oui na kuti bino bofandi mais nga na ki pour na usa musique na nga na kuti kan fort makambo na zo comprendre ngote pour na yebi ngote yende ko na yo soki grand père na yo oyo obenga ko na Kishasa pour ça osala job okuti ya oyo belle sœur na yo mpaya ngai sko elo nezo bangisa pour la mono ça surprise pour s'esprit ya ni grand frère raconter nga biloko moko donc nazo comprendre ngo pété pour la malembe s'il te plaît nga déjà tango bando ça déjà boye molimo na nga déjà
ezolinga esimba te bato balobaka mama weti malembe grand frère asololelo makambo moko makambo yango eza nini so lobelanga malembe. Oui maman ayebisaki nga boye so il paraît que ntango nayaka vacances ponga mafana ya mingi na bakongo kolelenga na bakongo et c'est tonga qui est arrivé nayaka mwa congé awa ndenge tokendaka kotambola ndenge sipui grande fois na wayebisanga ke non mwasi oyo azali na ndako nga nde mona violaka ye. Oza surpris ata surpris na masolo wana oyo grand frère ayebisaki yo. Oui ntango oyaka ana Kinshasa yo baviolaka o na neni ngake na mama Lembe aneni baviolaka baviolanga le 19 décembre 2019 pardon 2019 na décembre 2019 nde baviolaka yo ozala na Kinshasa na neni. Oui à partir ba 10e mois Gade ana zaka na Kinshasa. Na 2019. Na 2019 ba 10e mois. Ba 10e mois. 10e mois ba le 12 boy nga zaka déjà na 10e mois dans le 12 octobre 2019 yo zaka na Kinshasa. Zaka na Kinshasa. Ozonga mboka na bino ya ba Congo na munene. Bon. La kendaka ko fêter à partir bon nazongaka ba le 25 décembre nde nazongaka na kendaka ko fêter na mboka. Dans aptoka ba fête boye Sylvia ne kana vraiment osali fête na pozongi na Noël la période ba fête. Oui après Noël le 19 décembre malembe maman malembe tika ngai. OK d'accord toza na le 19 2019 d'accord. Oui. OK au fêtaka na décembre ka ya année wana OK d'aba Congo. Ouais. Depuis wana non ya Kinshasa te. Non ya sudi ça te. D'accord. Pas de problème. Tout ce soit tout ça bande ko mutu abo mutu azati. Ndeko na yo abengani mwasi na ye à côté liyo. Po ndeko na yo asa na confiance na yo, n'est-ce pas? Oui. OK. Oyo bokoli batu moko ya malamu na kati ya famille. Par rapport à l'éducation de tout, j'en dis tout pour la akondi mamoti. La akondi mamoti. Mais yeba ke adeyo ya éducation nyonso to pesa kaba image et pas ba parents na biso. Webi ke to zarape na be éducation na biso to sala na balabala o ba parents ba yebite. Oui oui. Na sepeli na yo. Sikoyo éducation esala na balabala. Parce que na balabala ndeti ngapi na makambo na zo na balabala o ba para batikala o laksanga ta mokomote. Est-ce que papa na bino maman na bino vantsa ko na kit excusez-moi le terme batu ba excuser nga pona loba yango eza une façon ya ko ramener to luka solution. Est-ce que balakisa ka on elongeni baswaka mwasi na mbeto o mona balakisa ki ondendi ba pesa kabisi bien ata mokolo moko ti nyoso no swaki yango wapi et pas baninga na balabala. Vous comprenez? Eliko lakisa ke na ndaku eza na makambo nyonso balakisaka biso te. C'est-à-dire eza pe na makambo susu tokoki kosala famille yebi te. Mais bayebi kaka mwana biso aza bien éduqué, mwana na biso famille na biso. Ndeko na nga mobali na boni. Toza na biso na tribunal te. Toza na biso na esika moko boye te. Soki oza ko se sentir oui moi na moi soko ko eba été c'est tout à fait normal mais soki na vie na yo raisonner réfléchir kota na banzela nyonso ya vie na yo quand ozaka na Kinshasa na 2019 na octobre le 12 wana ti ozonga na mboka ya bino kuna na ba Congo nini oyo sala babumbu nini esko vane na ba terrasse esko zaka na baninga esko melaka diamba otangaka bible okotaka retraite ojenaka ozwaka nani kota pena na kati ya ba pensée non peut-être okoki ko se retrouver na likamoko pe osalaki yango na kati ya ignorance oyebaki pete peut-être oza pe bandite oza pe kuluna te mais esalami nango kaka ça arrive to ça ba chaîne ça arrive. Maman, nazo reconnaître famille. Non, nazo reconnaître
reconnaître oui, ça. na reconnaître par rapport au na regretter. Na quand même poli fa famille na yo, pas oncle na yo. Ndoki. Na quand il peut papa na bandu yo. Ndoki. Bandoki. Voilà papa ndoki bino mi bale. Papa ndoki ma calme. Na poste lote. Na poste lote. Na poste na mona tina mutu sute na kufa kidana na poste ba kundanga. Etalingate. Talanga. Voilà, zatinga kona voyou na kote na famille na bino na voyou. Na kote pa bon na ki voyou. Na famille na voyou ala wati. Koloba na moto na obambo lipafo. Koloba na moto, koloba te qui voit, tu viens, koloba bon te, voyou te. Juste quand même de kologa poani, on peut aller poani. Bozala na tika bakenda tambo. Ye muta vanda na zu atie longo kwa sango. Bagiteke. Ah reconnaître. Ah go nyama. Ayebi o. Bandoki nyama. Bandoki. Bonzela mwini bale. Madame la papa Kobeki. Maman. Pardon. Bandoki, famille maudite. Famille maudite, bandoki nyama bozela. Bomona. Madame la journaliste. Zela, bomona. Bomona bino bibale kamuna. Madame, na niveau ekomi na respect ipo na bagite makambo mais akokoza respect to biaka bino po biaka bisope implique même qui non excuse-moi oui maman oui merci beaucoup olobini nikasi moi si ozali boso yoka ngana zo lingozala à la contre vraiment Maman kuluna kwa bakola famille bien ala bakola la famille bien wala basikatrice ni kuluna bakate gorgi ni kwa kimuyibi journaliste oyebi ngata oyebi ngata papa na kala o mete na mama mama tokotuna kasi sala ngati ba bengo tena mbone nkabo ya pera kanda la basi na famille na ngai Zéro sont légers. Bandoki. Vanda tranquille. Yaya yoko lo banonte. Na obi ya noko. Papa pardon. Non. Bolobe belé, pardon s'il vous plaît. Na lobi boue. No kwa bana. Omona ta lelo ndeko no atelemi azoloba. Eloko no so ezaka na bande pe na sona. Oko wanga na siko eza ngo problème.
Diable ota alphabet ota vraiment zera ota non alphabet Congo ndenge zawa soki o violer mwana bato bakangaka yango yeba ke mwana wana asala bomo testa DN kita nango ezala nango sushi to ata basalisa kende kaka okende et puis video oyo esa enregistré papa ya mobali soko kimisi ndeko oyo yeba ke bakanga yo S'il qu'on a place na yo kim c'était kim c'est ouais kim c'était kam noko okanga pa mi noko na bino mi bale okanga mi noko bandoki nyama bandoki bon d'accord bandoki tant que homme avant on appelle sa conclusion yo peut sa conclusion madame la journaliste oui merci d'avance pour Anna invitation à Bill OK ça vraiment surprise n'ebaki surpris n'ebaki ma kambote d'accord mais comme si yé aye awa pour pour trouver solution mais solution soit on peut à trouver à mon côté que biso to na solution na to ndinginde yo mobali opesa biso conclusion en tout cas biso to na solution na mona kike kaka maloba ozo maloba ebele bwende ko soigner ba langage na à propos ndenge tozalaki en couple na ndako mais tellement aza koko à se comprendre l'autre maman OK excusez biso vraiment tozonga en famille tobongisa mama famille za soute famille za tie mama famille za soute si déjà mama famille de lekati ba ba te famille famille violent bozala na famille ba pe famille mama famille za te bosani tozwana mama famille faut kimisa zo mboka bongo kimisa famille mama famille za te madame s'il vous plaît pour compréhension exacte tout ça la ramba moko test ya ADN pour débat solution ya makambo d'accord cousin na ngai pardon cousin na yo au son lobby cousin na yo s'il vous plaît cousin moi tu vas cousin on a pas carte moi ta gauche cousin dans sa solution donc comme sa solution cassité s'il vous plaît merci beaucoup papa. Je pense que Obala et moi, Sinayo, peu importe l'agissement de ta femme, moi je demande pardon à sa place. Pourquoi d'abord? Je la comprends. Parce qu'à ta yo moko au-delà de tout, ce qui va violer la tale qui nous a moi si. Et que amoni ata mutu moko azo sala neta azo kokana. Na muta viola qui est ok na ngoka bongi. Zela malebe tikanga na si sa phrase. Arosi kakaka. Mais problème n'engage à wanati, problème n'engage à place. Moi je soutiens proposition na yo. C'est-à-dire bozonga na famille. Loko la famille a moi sokene ko bala ezali, famille na bino pe ezali. Moi na za loko la témoin oculaire azali. Tastéden je pense toi et biso ce que c'est belé 72 heures. Toko zo résultat. D'accord? Mais tokotika peine de quoi aye a koluka biso to tika eka ye moko bongo te. Tokotambola longo na yo. Na famille na bino. Na biso. Toke ti na hôpital. Mais eloko mona opeso conseil de quoi abungate. S'il vous plaît. Tiens madame. tolobi bongo na charme eloko tolobi lokwa yo tolobi ke yaya tika na nuko lokwa yo lobi ke oza innocent ebi makambo te mais tokoki pe kotika ebongo te tokozwa makila oyo eza epai na yo na makila ya mwana nde yango bakosala test soki soyi na yo soki soyi na ye nayebi te wana eza corps médical na maîtrise nango te mais bakozwa partie oyo toyebi te soki eza nini bakozwa awa na oyo ya mwana eloko tolobi okende epai te yango wana d'accord merci beaucoup soki mwana bimi kasi
mwana na ye. Oui. Madame la journaliste. Batuno kese loba kamba moko. Batuno kese la face. Loba ndekoyo. Après. Soki mwana. Boyeba. Bozela. Soki mwana. Soki akoba soki te. Kota soki te. Tuzabat. Maman. Ah. Ouais. Akoki oza soki ezalaki ndeko na ngape na oyoka pasi. Ekomi ndeti tozaba. Soki ezaba. Baloba moko te mutu mbaloba aloba o. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ya naza poso se calme. Oyaki apoto peso solution. Présence ninde pira kanda. Présence ne vraiment pas mutu vraiment pira kanda. Présence nae. Et tombaki ke aza ndeko na ngai. Ba violer bongo. Yoko pesa ngape pasi ndeko kaka to revendiki. Alors, soki ebimi ye mutu a violé laki. À quelle prison? L'État a sa. Ok, 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 Excuse, Azad ndeko na yo mwasi ada yo mo vraiment genre. Soki au moins niki oza na profit ya ba papa mama profit za te mama patini papa nini mi ba ni papa s'il vous plaît madame s'il vous plaît est-ce que boko yo kanga s'il vous plaît mon frère pardon makamoto olingo loba awa e bando peseka kanda abando répliquer to umela awa. Déjà, tu as une conclusion, tu as la test ADN. Et si lui, pas de problème. Il y a on est tous en sous tu as la test ADN, c'est fini. Bah, ce qui wana, tu as après test ADN. D'accord? Nde to bi mabobo sunga biso bo pesa biso adresse fiscale bilo bovandi. Madame Toké. Ndokinya. Sorcière. S'il vous plaît. Sorcière yomoko. Je vois pas qu'il y a soit ça. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages partout, il y a des eaux de marée. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poisson salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto baluka yo na bajeune prière